tokokoka te naleka na TV nasenga basunga biso penza mama ni mama bosunga biso tokokoka te wala tonatie mai na monoko te bosunga biso mira esebinde ya awa mwana ni azawa papa ni asa kolia ko mukolo yebi mira. Mama Olive Lembe aboyaki charge, Mama Olive Lembe asokolaki maboko na makamba ba comédien. Mama Olive Lembe alobaki akokipe lisusu ba comédien te. Mama Olive Lembe alobaki ako voyager lisusu na ba comédien te. Mais lelo tozui kamususu, lelo tozui problème, lelo ba comédien ba kweli likambu. Oyo ezosenga kaka présence ya Mama Olive, oyo ezosenga kaka Mama Olive a soutenir bango. Donc problème au ba comédien ba kominango ezosenga kaka Mama Olive asala intervention. Alors to moni bande ko na biso ebele ba lobby concernant likambu ya Mama Olive, en tout cas mikolo uti koleka to mona ki bande ko mususu ba yaki ba lobaki ke Mama Olive agiraki alobaki akokota lisusu likamba ba comédien te po ba comédien ba potisier buzo ba mingi. Alors lelo to moni ya Gabi wana to uti koyoka ya Gabi azolela epa ya mama ni mama azolela epa ya Mama Olive asunga ba. Alors batebele basali moi polémique pourquoi balela kaka pas Mama Olive pona nini pete kolela epa ya Mama Denise Nyankero. Tomona ki mama na biso vi ya pe alekaki alelaki epa ya Mama Olive tomoni pe bongo Mama Étoile pe ayaki kolela epa ya bakonzi ya mboka basunga pour que matanga ya Mira esa e kitakini balela e elongo na ba comédien nyoso. Bandeko esalaka pasi eza vraiment pasi makasi esalaka pasi kobungisa kundeko na bino comédien na mboka musika o kuna na ngola toyebi ke babibembe eumelaka na morke te na kisasa na biso toyebi ke bibembe eumelaka na morke boko ovanda pe boluka mbongo ti boke bimisa mutu na bino mais na ngola esalaka kaka 8 jours donc nde baza wana baza kaka na 8 jours ya pamba yango moni baye kolela mais ekokota polémique pourquoi ba comédien balela kaka epa ya Mama Olive tandis que Mama Olive azaka sous première dame te balobi ke Mira esa azalaki star ya mboka na biso Congo donc asalaki vraiment na Congo il faut batu balela na gouvernement et non ya Gabi akokaki koya kolela epa ya Mama Olive te donc eboti lisusu moi ba désordre et sali lisusu moi makelele. Alors mbote na balandi nyonso o balanda X Botelo TV mbote na bino esika bozali 42 toyaka na ba news 42 toyela bino ba information 42 toyaka na ba analyse na biso lelo to kwei na likambo oyo yango toye ko partager yango elongo na bino. Alors soki ezali mbalano ya liboso otombe na chaîne na biso 42 toyebisa bino si vous êtes nouveau na chaîne na biso en tout cas au s'abonner au commenter au liker au partager ba émission na biso et kosala malamu mingi. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos émissions et kosala vraiment tokos et osala malamu mingi sango ya mawa oyo tozwi sango ya pasi oyo tozwi na ndeko na biso Mira esa abanda na ekoboya koya kini Mira esa lobaka aoya na ekisasa te akoya na ekisasa te po akokufa na poison aboyaka alobaka otama colonel na kinte po akokufa na poison. Alors nazoti la bino toyoka Mira esa ndenge alobaka ke akoya kinte. Alors muninga alobaka koya na kinte me bayeko bomisa kaka na camarade na ye bandeko bino bato bozalaka na ba camarade ami intime. Il faut bosala rakeba. Mira esa kufi camarade na ende abomisie likola bolingo likola mobali azana sute mais lelo ndeko na biso lelo star na biso akoti mabele. Alors na otela bino extrait ya muki ya Mira esa totala misala na ye totala ndenga lobaka ke ye akoya na ekinité et puis batu lelo baye ko condamner Bellevue pourquoi benga ki était Sila pourquoi benga sa ki était Bellevue benga sa Mama Étoile pourquoi abenga ka Mira esa te et na bisa bino ke Mira esa lekaka na émission ye moko alobaka alobisaka Bellevue te alobisaka Sila bisalute. Alors to landa yango après tozonga sima. Merci en tout cas ceux qui ont balano ya liboso au s'abonner au commenter au liker au partager l'émission na biso et ko sala malamu mingi. Ekutani na kangisa ennemi na kangisa Bellevue ni na kangisa pe Sile ni na kangisa Bellevue ni na kangisa pe Sile ni ba umbale ba
biso mama ni mama yebi biso mama ni mama ndazana ayebi ke Mireille moko exista soka yebaki ndenge atindele bata poto bakinde ndenge atindela pe biso te nana sosa kinga kati te na ya Congo kosala nini bozo bombela nga nini na Congo poison bombela nga nini na Congo poison nga moko nde na link ozonga na Congo te po motema mabe eleki na bo okota na cercueil moninga visa rabu makasi moni Congo na oyate moni Congo na oyate moni Congo na oyate moninga oya za Congo kuna uti na ngola za kuna bomebe na kinga kata ke vela pa chocolate bomeme déjà bo fina yetu ngani bobinga nani bosuki tolandi Miraesa wana ezali bongo o bouti koyoka wana eza Miraesa nde alobaka yango lelo batu baye balobeli Belleville lelo batu baye balobi pona Belleville obengaki Miraesa te Belleville abengaka Miraesa tango abengaka Étoile tanga bengaka mama Étoile abengaka Miraesa bakita bakontinue musala batombola musala na bango Miraesa lobaka akoya na kinte akoya te po aboyi batela ye poison aboyi akufa. En tout cas wana kuti eza likambo nga na inventer yango te eza likambo nga na lobi nga moko te eza likambo oyo touti koyoka oyo ye moko ndeko na biso Miraesa alobaka yango eza liloba oyo ebimaka na munoko na ye ke Mama Olive akipaka bango te Mama Olive ayebi bango te Mama Olive ayebi kaka bacomédien oyo bana kini bango nde baolia mbonga Mama Olive bango nde bazokosepela na mbonga Mama Olive ayebi bango te alors ye aoya kini te po aokufa aoniata kisasa te selon Miraesa ezalaka ke aoya kini te po baotela ye poison mais touti koyoka version mususu epa ya Gabi alobi ke Miraesa azaki na banyongo na finka Miraesa seri bafinka wana donc azwaka bambongo mobo ya finka aletanga yo kokwea toyebika biso moko bakongo na biso ndenge ezalaka Miraesa ayaki kosala rechite akweyaki mpenza ayaki kokenda ngola koluka renfort siko bafinka wana ezalaka ndenge ndenge mbongo ezomata ndenge bamoi ebakisama ndenge pe pourcentage ezomata ndenge pe pourcentage ezomata alors Miraesa yakomona ke soki azongi Congo aozala na mbongo wana ofuta te bokangisa ye po ekoma mbongo moko ebele ekomaka vraiment mbongo ebele amonaka moya ozonga Congo te bandeko bozana tila bino parti oyo ya Gabi alobaki yango po bomona lokwa na okosa bino na tila bino parti o Gabriel alobaka yango Miraesa aboyaki koya Congo teke po akufa na poison po bacomédien baoboma ye te eza oyo ye alukaki aloba mais raison oyo aboyaki abanda kobanga koyela Congo ezaki pona mamba mbongo ya finka toyoka ya Gabi bandeko nanga so eza mbano liboso koti en tout cas osabone o commenter o like o partager et osa malamu mingi toyoka bandeko so kende mwa finka ngoyo ebikaka nakam ekweli susu omoni nde saki ke mwana mai abendani siko pona kozonga boye finka wana ko calculer ngongo na mikolo yo sali kona esko yo yaka siko boye simba te ozo comprendre esi wana kande na yebisaki bino ke ezaki poema finka to se poser ba question ebele Miraesa star munene azaki star moko ya munene ye moka lobaki yango Miraesa ye moka lobaka on émission leketu ke eza ba comédien belé bana génération na été amkona bango ko yuko ko za même mama na bango tonto ebisa bino Miraesa ba génération ba Étoile ba génération ba Ma Teresa ba génération ba Gabi donc elingo laksa teke ba kutu age moko azaki mwa mukete azaki mokolo soki il s'agit ko bimangola mais c'est bimangola kala mais Miraesa kokoya na TVT pour kaloba ke na obimangola te bomoni na nyonga finka alinga lobango te mais lelo après liwa na ye ba secret e ko bima ke aboyaki koyaki po azaki na banyonga finka
na ye moko azaka na ye na mbongo. Alors moi mobali moko yaka okangele lupangu kala moi mobali moko yaka okangele lupangu nde askrokaka Miraisa, aeskrokaka Miraisa mbongo nyonso o Miraisa defaka na finka. Yango esalaka ye penza shit makasi. Adesidaka kenda Angola pour kakima mbongo finka te, mais po ke koluka po ya ozongisa. Bato bana bapeya libanda bayebi ono oloba. Bapeya libanda ezalaka te soko kei lelo mbongo ekwei na nzete, ezaka fo luka. Alors ezaka difficile, ezaka facile te. Miraisa kendaka Angola koluka vi, aluki vi ti ayo koma suna mobali. Alors tanga amona ke makambo pe marché te, amona ke na kozonga na nga pe kini, mais na tike infraction moko kuna na kozonga te pona infraction wana. Na likambo moko boye so na zongi peut-être bokanga nga pona bambongo moko boye. Yango eloko evandisa ye na Angola. Avanda ye na Angola banda ya koluka vi na ye malembe. Nzamba opambola ya mukie monana a s'organiser. Alors kande ya gabia utoloba so pe ba problème ba mibali o kaka nde Miraisa yo kufa likola mobali. Alobaka kita Congo te pona obanga liwa. Mais camarade ozaki bonga ami intime na ye. Ozaki pena donc camarade de bande ko partager nyonso. Kande za koza mwa camarade no moko bombela ye lokoto ebisaka ye nyonso. Aloba na camarade nyonso bombela ka ye lokote. Camarade akome ko bimana mobali na ye. Sans ye ayeba. Mukolo ba pesa ka esango. Ezaka mukolo choc ebetaka makasi na motema. Mais avant jour wana Miraisa azaka déjà na ba stress na ye. Azaka déjà na ba stress na ye. Muto leka na teva ebisi bino ke ngana osala boete na osala boete. Bomona kaka muto ya Congo taza bien, mais na sa motema na ye abanda ko kapasi. Po azaka na posa okita Congo. Azaka na posa ozonga ko jouer na kini wana. Ba chaîne lokwa ba Bellevue Kandi, ba Bellevue TV. Eza ba chaîne mo boye, soko jouer aux visibilité. Ba chaîne lokwa ba SB, soko jouer aux visibilité. Alors ngana ndimete ke mutu lokwa Bellevue to mutu lokwa si la bengi Miraisa ya na kini. Po yo jouer Miraisa boya na boyi no yete po botiela nga poison. Ndimete. Mais akili loba o Miraisa ye moko lobaki. Mais akoko bimisa te ke na oyate pona na nyongo mo quelconque akoko lobati. Na pasi wana yongo bomona Miraisa loba mamoliva kipaka ba comédien mususa kipa bango te. Sko yebisanga wana na Angola mamoliva yo luko kuna. Et puis si pasi Miraisa banda koluka rankine te na monde à théâtre. Azaka te lokwa ba comédienne musu ba koma lelo à l'équipe boye sans pudeur à l'équipe bandi ko loba buzoba abandi ko bimisa ba bêtise na munoko na ye. Miraisa zala bongo te. Ba comédienne lelo ba koma oboma na ko finga na bango na bango. Ba bebisa dignité na bango ba longola soni ba bebisa valeur. Mais ba comédienne loka ba Miraisa malgré ndenga zalaki malgré ba moi ba lolendo na ye malgré ba fier na ye mais azaka ko se respecter azaka vraiment ko se respecter ye moko nzambe kana bolingo na ye abanda pe ko pambola pe ko batela ye Miraisa zali kunza famille Miraisa sunga papa na ye et pe si pasi lelo Miraisa zongi molimo pa kolo papa na ya zandeni papa na ya zandeni nini po alo boko moko o asunga papa na ye abando zo charge papa na ye lelo Miraisa zate ba comédien ba eko lele pa mamo live lelo mamo live otinda mbongo bakunda Miraisa mais Miraisa zela mbonga mamo live tanga zara na bomoy
bomoni makambo ndenge esalemaka azelaka mbonga mama Olive ntango azalaka na bomoi bouti oyoka ye moko na émission na expliquer bino outi oyebisa bino ke mama Olive akipa bango te mama Olive otinda mbongo na bacomédien baa na poto mais atinde mbongo te na bacomédien baa na Angola so muto otinda mbongo na bato baa na poto enveloppe eke na bacomédien baa na poto mais enveloppe bacomédien baa na Angola batindaka te ça fait mal et ça la bango pasi tant que baba comédien bayoka pasi touti oyoka ndenge Miraisa avoué alobaki yango abimisaka yango abomba ete aloba yango na émission Lekechu alobaki mais lelo soki mama Olive a contribué soki mama Olive a charge ya matanga na ye soki mama Olive a kunda ye esalaka pasi po azaka na poso lia mbongo ntango wana bomoi mais malheureusement Miraisa zate Miraisa zongisi molimo ne pakolo lelo bacomédien bayeba leleli mama Olive Lembe baleli toyoki ya Gabi alobi bien ke baokoka te bango moko baokoka te ke balongole bemba ya Miraisa bandangola ti Kinshasa baokoka ngo te et puis ya Gabi akosi ta lobi vérité eza te ke opo balia mbonga mama Olive mais alobi yango vérité bacomédien na biso bala na mbongo te bao bala mbongo bala bo maboko makasi babomba yango tomona biso moko na matanga suzi bantu bomona ba liste bima bomona batu bonyo batia ba $20 ba $10 ba $5 alebini suko bokasi ba $20 wana yango nde ba bengsa ebembe ya Miraisa banda Angola ti Kinshasa ekoka te au moins comédien moko atia 200 300 ça fait mal. En tout cas, tu sais que maman Olive, maman baka difficile. Maman Olive, azwara ba charge nae. Alors tu sais que maman Olive asunga. Lelo batu baye ba lobelia Gabi. Ba loba na mama Denise. Ba kota mama Denise na makambo ndeni po mama Denise akipa ngoti. So lelo ba comédien ba kaka kolele pa mama Olive po mama Olive nda sunga bango. So ba kaka kolele pa mama Olive po mama Olive nde akipa bango. Yango bomona ka bayaka balela ke pa mama Olive. Elingo laksa teke mama Denise ana mbongo te. Me balela na ba pa mama Denise te po abetane bango kara. Sko boya lobele ya Gabi, boya tombokele ya Gabi ndeti na ndeni. Po ba mesana bango de kolele pa mama Olive yango bomoni aye kolele pa mama Olive po ebi ke so lele pa mama Olive enveloppe ekita mama Olive ozwanga en charge aozwa matanga en charge Miraisa corps na ye ekitakini ezaka pasi to lela na ba obo lela to sepela na ba obo sepela Miraisa aza comédienne munene aza ya mukieti aza vraiment icône munene o alalisi mutu na makasi na bango baokoka te bayo belela baleli lisungi bandeko totiko luka ba problème totiko bimisa ba makambo belebele pourtant Miraisa zaki na bomo makambo nonyo sibimete o c'est important mama Olive kota likambo yo corps na ye longwangola ekitakini yango nde eza important. Alors merci mingi na balandi nyonso X Botelo TV, merci na batu nyonso obolandaka biso, merci na batu nyonso obolinga koyoka biso, merci surtout na batu nyonso obotiaka ba commentaire pe ba j'aime na bino na ba video na biso. Kaka nde toyebisaka bino soki eza mbalano ya liboso otombe na chaîne na biso osabone okommente olike opartage ba video na biso ekosala malamu mingi. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez ba video na biso ekosala malamu mingi. En tout cas toza na matanga bato ofingaka bato na ba commentaire to boyi na biso ba commentaire na bino ya mafinga wana biso toza na matanga toza na mawa tozolela ndeko na biso Miraisa oyo auti bongo kotika biso atiki papa na ye na pasi atiki mwana na ye na
pasi mais nzamba lola ayamba kaka molimo na ye na kimia. Alors mes condoléances na ngai na famille mobimba ya ba comédien famille artistique nyonso, mes condoléances na bino na famille biologique ya mama na biso Miraesa. En tout cas mes condoléances, nzambe apesa makasi, nzambe ye moko apesi ye moko pe azwi, donc nzambe mopesi na pema ye pe kaka mozwi pema. Alors wana tomonani, bisous, bye.